Betaba baninga nanga balisa nongo ya wowo batamboli na nzela se na kombo na ngai oya lelo batamboli moto yeye natindi na maloba na tata mobiti ayebisanga vraiment wana mwana mopaya zoba donc ba chela na parcours le ko beta na quartier la terre beta na quartier la terre yo beta pas Adolphe papa boso beta na quartier mais c'est mon parcours mais chela comme humain papa na liste na livre d'or a wenge so ba tanga wenge batanga bana ba wenge ba cha kombola mais est le peu au course na maloba roloba on tout le monde a le Adolphe contre Kofi Olomide ba tiraima ba nini et longa na mona ka Kofi répondre à été ah Kofi répondre en tout cas vina mon pas on appelle ça petit langa tondolo beni asa prêtre fuboke bana Kofi on a un monument ça icône de musique congolaise ngave mana na muta sincère na fa na poto na koma na sincérité mo beaucoup ninga suto moni musique akala kasi pota ya bolingo migenyema samuna kodilange Sandrine Rolé ya ku en tout cas migenyema ngana ko sarate na ki ononte te na ki ononte technique na ki ononte donc na ki ononte si vous voyez qu'on a orchestre c'est peut-être des œuvres vivants bien c'est en tout cas na kota matro na magamna ete ya nde mona mopa pa akipaka ete a solsaka ete a loba trop mopa qui paradolphe te qui paraît ete toi na sala mopa mona mona ngote mopa après obibi no mosaka na Kofi wana na kota na nteka ko boshela asala eve na wengete boshi toi nina watara mais c'est quoi ça na pozo ndenani mais asa mission au travail n'est pas mais comment peut ça habiter J3 non Jafran nalina butu nalotindo tokati azoyelanga naleli mpiso lina miso dile maloba lobela kinga epesinga pasi vraiment kasi posa ya kolela migenyema Yuma Shela Yuma torongo tobobo Shela Yuma yo binga Shela Yuma ndeni Yuma na bile unapesa petit langa tondolo ebimisa ye ona vena yo la cosa petit ndeni ke bakoboni na ba Facebook oe sala kaka genre psychothérapie cette vitesse balingi batanga bango na kati ya histoire toka bazali ba figurant bebe wembane ma dans notre proclamation il est non avenu tika bato ya mboka ba confirmer yo comme roya sa cavalier Richard Simayasi Fox Italia. Bonjour fidèle internaute et bonjour bana monatier bonjour bamoura sur la vérité TV batutu baninga biso batutu la vérité toza awa na kingankati toza na kingankati parce que Rolanda Thierry Finit talentier parmi les grands chanteurs ya mboka na biso azara na kingankati bon to yo ara kingankati sa yo ara kingankati esenga migeno yaka omona kingankati na misu kingankati za mama na cité ba voandu nazomona bakara danger awa na quartier oyo na kingankati place Thierry Finit avandaka Thierry Finit batebele bayebi ye batebele mpe bayebi te bodécouvrir lelo batebele bose souvenir na ye lelo grand chanteur na niveau liboma Thierry Finit okokota na biso Eva Tumba Eva Tumba na kata vex Eva Tumba Thierry Finit yo bosinga ngai mwa trop Jansi Mayasi force Italia boko consommer nzemu na ye o papa forme embelier Douve Moweni Vienanga Amédée Iloko na kata ville Saint-Georges merci Yves Mpela grand prêtre na kata Bondi Gauthier mascotte finiti boni santé papa ah ouais migeni ma en tout cas na sepeli trop moi yo toi na oui na félicité yo wa journaliste moko vraiment journaliste solo pour olonge Paris oui matina kingakati mais pourquoi pas Kingakati bon kingakati moni za mboka moko
batambungu bavandaka ya baboss moni côté to na zamba banyawara kuna donc yana ba idéologie ka kinga kati ko mais lelo batu odike nalobani osila to kima media to linga suma ma musique non nalinga ma musique tende ni musique eza passion nanga eza boulot nanga o esalanga na zala na koboya ma musique te mais yebi to na mboka wa mundele wana ba frère moni o eza kinga kati eza mais batu ba tunanga osila to opema to mige misia sila te yo yebi mige yo za mwana kinya solo botama na province te botama na village te wa mwana kinya solo yebi musique ya tanatan o yebi ngombi o biso ba cheki fito sana kisasa yo yebi to longola batu na ba terrain to donc to chaba to s'imposave mana mboka wana quoi bao bayebi to sila te metto na poto ma bébé to ba vie familiale yebi ba poto fo kayu fo ma bébé belé en plus wana kinga kati tu fais ça la calme mais poto ba mixé congolais mingi balinga à Paris mais pourquoi tu dis Paris oye ti koto na Rennes oui à Rennes oui à Rennes on comprend tu expliquer ça parce ça ah toi la kinga kati mboka so ba beti ba mona kabila vona koto bendeni wana vient na ngai wana ma vient na ngai na linga ke mingi mo président na biso ex président mboka na linga ke trop mais o eza kinga kati na ninga idéologie quoi ce qu'on y a pour s'inspirer to y a pour la famille pour s'inspirer donc pour s'inspirer pour la famille marambutu babula bien pesali na studio na palais au moni palais on a moni alors au foot la bien palais on a palais ba foot là no palais na c'est pas là où on palais ba foot là on a sur le palais to tu le image palais Nicolo ouais je l'aime nous a quand c'est misi abeta na wenya sur palais na to y bagarati tenga mana na iba viva misete na iba viva misete mik na iba viva au cause quand c'est après quand c'est misa ou na yebate vraiment na yebate na kipa ba via batute chacun sa la vie na quoi vous comprendre donc on qui va via batute ben toi na sona poto eza nango poto tu eza nango matériel eza nango na poto makasika na yo soza makasi on s'en sortir quoi est-ce que ça la bien peut-être rendre bien papa ngana sala CD bana banda CD ti lelo donc bana mana ya poto na joie doki na banda sala ti lelo na bossa oh bossa rappelez pas combien de temps déjà na poto bon en tout cas déjà na ba 8 ans 8 ans na mikili donc 6 fois par an français donc 6 fois par an français donc 6 bana na 8 ans et voilà 6 fois par an français na bala pe omoni alliance alliance na bala vraiment na mairie mambutu donc on a ça ba mariage coutumier mambutu religieux mais est-ce encore rappeler ba fanatique na yo et na batu belé ba tout na biso yo poto to snele batu chéri fini tu penza vie na nga yim dans la sanga ville ya Kinshasa oui c'est ça ya on a genre à liboko petit là to ke ya on a ça migo moni mige lelo batu ba bimi bon c'est époque par époque ba o ba yebi fini tu ba yebi c'est époque par époque batu belé batu na nga yo mais ve na wana fini te limoa sila to ça mongongo pe sila te mongongo pe bon est-ce ngani yo so be straight eloko nini c'est so be straight biloko nyo so kala on appelle ça petit la nga tondolo beni bon tera lingi na zongi sa batu na blo on appelle ça petit la nga tondolo ebimisa ye on a fait yo la cosa petit ke ba roboni be o ben c'est la nga wala la cosa la bana ba fait quelque ala bana ba fait quelque toi bientôt sur la vie ala bana ba fait quelque moi bosso pas ana ba tanke quelque siko sekande neto fait ouais tara yemela biso non salité soso jamais koki kozokisa moto voilà kasi pota ya bolingo migeniema samuna kodilange Sandrine Rolé bolingo tikala make akodia ebongo lelo boyanga nenga osalanga mabe nazalaka na maîtrise natala te mabe osalanga na miswa yula bolse kina yeye Didier Tambe Eli Likenge Frida motema pasi Musatoko les messieurs préfets yoyo Musantoko bana sembrier wapi Noel ngia mama chudata waba uenje nandaku kina yeye de sentir était sur la sila ou sur mais voix ça au sandeli pour garder voix bon papa nana pala gayar ponga munene na kimaka mbangu oya kinga kati na santre na kana yemba kana na guitare kutu mais ba yeba ça ba acoustique la faire ba sali ba acoustique ou era ça acoustique ngam na bana kyango ngam na bana ngo to ka ngam na bana kyango déjà na beto on a fait na ngana ni
5 bidens monga c'est ça internet c'est pas côté ba betaka chéri fini to mona bloko to ezali oui na sala acoustique nanga na sala acoustique nanga na bandaki yango parce que tek artiste so préparer ni pour ba fanatique na yo to zelani single album to ndeni migete pour le moment na mission ko sarate na TV au moins il faut le bara vérité ya bien pour le moment vraiment na standby na standby na projet mais na projet moko non solo na mutu moko ya mbongo ti les 4 ka ya le premier ti les 4 ti ba les 6 10 fois libérer ngalar moko na yemba PDG Michel Mbongo PDG Michel Mikili Afrique boss ya sarate PDG Michel Mbongo PDG Michel Mbongo ouais donc ye wana na pese mbote donc nazo yembe na osale nzemo moya donc nzemo ka pona ye ba jaloux kolanda bango te PDG Michel Mbongo yozali yanga na mokili na boya ka kende pona yebiki nga ka so na beti tondola zui so na beti ka tondola fanda akoma bien na yo non asa fina boso ko tele bondeni yo to ba fina yo ko tele na bi bondeni album yo to me ya fina tata mutasala wozala Adolphe Dominguez auto bi album et précieux années par rapport à album tata tout chose be simbité tout versila va salir trinquer quelques chansons au kolo baneti bi wozala yo par exemple pilier et bato ba chamwa idée banzembu ba vocal bien orchestre wana pour album tata lobi pour album ya ku atuka migeni manga na ko sarate na ki ononte na ki ononte technique na ki ononte donc na ki ononte si vous voyez ononte orchestre tata exemple vivant bien c'est en tout cas na kota matro na magamuna été quoi bon est-ce que va contacter na veno non tu vas contacter na ko sarate bon ngana na mikili bon to mwana pe kala quoi wana mikili oui et lobi est-ce que y a Afrique na bi to mwana ngana na mikili to mwana kala mais ba numéro ya ba WhatsApp numéro na été WhatsApp to sola pété en tout cas na ma vie na été na ebité nyum to apprendre ngato sa disque na ebité c'est que bon mo simbité pour yo musicien ex musicien na o yebité ka misal album c'est que Adolphe album simbité en tout cas bon ngaf mana bigi na yo ki ngote na moni ngo pété na kata maké na ngote to pa na pena internet na yo kité na ninga mabete quoi donc eza opinion na ngapa na yo ki na ngote na moni pe ngote ce que ça na ngo o pesi na yoka après à la prochaine émission toko mais si artiste évolution musique congolaise OK ndeni était artiste fini chéri fini tout ça musicien o yemba ba vocal etikala avant to kabona fo yembe na émission ba vocal na yo évolution musique congolaise OK ndeni en 2021 ouais en tout cas vraiment bon ngafuma na zaka mutu mo zaka sincère en tout cas ils en a ba guérir ba obunda pona musique congolaise na biso le musique ezo kende ils ont ba to ka ba fali poupa ouais ya sango ko flatter en tout cas le fali ba na ngai moi na ngana âge 5 ans soka zuka télécommande petit fali donc yo musique a fali azoka faire rigola ozomona donc héritier Watanabe héritier na kwaki ana générique moi beti ya ah ouais ya bien en tout cas héritier Watanabe on avait massa na gogan quoi en tout cas c'est bon na mona ipe image na ye ndenge CD na bimaki ngombe zalaka na salama te na poto et bon et salama mekala nikolo na ba problème de confinement en tout cas félicitations héritier Watanabe ba faire ego la bazo bunda ba fabrikas bazo bunda na petit la biso aye mikolo na ni bina filé petit na bazo bunda kitoko quoi ozomona bon miyaki chouchou miyaki nena chouchou miyaki frère na autre miyaki oui miyaki de chouchou miyaki oui Biaka, les gars, bêta. Je suis mieux qu'à bêta pas la coste, à bêta rapidement un petit peu. Adolphe. On dirait, c'est la maso pas d'offre na bi été c'est que a na simalanga ou bende. Pour na sali na d'offre na sala ta ba 20 ans. Ba 20 ans. Ouais, na habité comme na bango. Est-ce que au regret rapide na 20 ans de carrière au sali pour na Adolphe Dominguez. To au moins appelé se retrouver. To na 20 ans l'exon ra pamba bon. Mala linga matro le be maramba vete. Ndemo ka bona bien te. Te ngana ya poto na miki na ndenge na ngoto ba bien te. Nazana kina longo na orchestre on nazana kini mais na longo na orchestre donc mais il a évolué mais en tout cas na kota vraiment ramener trop quoi. Mais est-ce le peu au cause na maluba roloba on a tout le monde a le Adolphe contre Kofi Olomide ba tiraima ba nini et longo na mona ka Kofi répondre à été. Kofi répondre en tout cas bien na pas mais et on va petit na tono tanga chrétien na TV na répondre
ewa petit langa tondolo tanga petanga na TV na répondaka ete na beta lisona écoute bote na okima masona ya nde mona mopa pa akipaka ete asolsaka ete aloba trop mopa akipaka Adolphe te akipaka ete tu wana sala mopa mona mote mopa après obibi no sala na kofi wana na kota na intérêt kofi ta pesa ngala te loko te mais asa artiste mboka asa vieux na mona baba œuvre sala eza minene quoi asa prêtre faut bokeba na kofi wana asa monument asa icône de musique congolaise ngavuma na muta sincère na fa na poto na koma na sincérité mo beaucoup ninga suto moni musique akala ito ndoko sa trop migi au sali disque simbité au lieu simbi au teki 3 CD au teki 8000 au petit concert ya mariage ko na TV ezaki na concert au batbaki 200 €. nga blora bona linga ngo sute mais yo bando yo sobeti combien de concerts na ba image ça migi na beti pi nga na beta concert na Rennes na ba 2018 na beta Saint Valentin na beta journée de la femme na beta pi de 3 concerts ba 20 € plein na ba image ça na YouTube so betra Thierry Finiti concert à Rennes au monde na ba image ze benga na constater preuve la puis mais na tonso nga ngombi te mais nga bona ça producteur na tiembongo nga pesonga quoi avec vena bisona nani motulanga JB Service José Baïla JB Service na Rennes a contribué qui quoi on moni donc la musique il faut na lingima sincérité est-ce pas na kini ba autour de trop est-ce que ozonga kini bien ndo yebo comme no mona koto parce que ça fait déjà 8 ans passé retour à kini ezate to mona batu ba yaka ba zidoki misa comme cheval azo ya zonga mige nga na salara na famille kini ya mboka na nga na robo ya kini te ya mboka na nga na robo ya te mais pour le moment na za na vision kini te na na bebele fona sala vous comprenez au moni parler dans l'action studio na sala au moni studio ngezali matériel to beta na beta studio a na parler na C na C vous monde donc on a ba projet belé kini ya mboka na nga na fa na kini petro no yana nga kini na kini na okima muté na ba muté na kini ya mboka na nga ya mboka bakoko to yana biso kisasa mais pour le moment na vision na ngote quoi na boulot na sala ba petit bazana bana bana mikipo bakola vous comprendre donc en plus on a kinga kati tara koto na kotika mère yemo kote na ba petit oza zambati to mana mboka to na beaucoup la zamba ya kwa menka wa kisasa to kwa na menka wa kisasa quoi donc voilà fidèle internaute on a kinga kati na bisa bino Thierry Finiti ça paye nga billet TGV aller-retour donc tout ça on a bien logé 10 chambres na ta parler donc migi non sinon côté hôtel ezate ouais on a télé de la biso donc ça la position bien pour bato senga nga trop nga ni ça za envie ça za na kuti ça bien payer parler na mikini na kinga kati wa plus de 3 voitures déjà c'est bon mère na parler na ba petit bino boki 8 bana na nga poto responsable 8 bakselanga te 6 nga poto déjà aza responsable aza respecté bana kini bozela ibozela boya te no yana ngeza mboka nanga migi yo po zido kiti est-ce que au boulot que kini non OK na eza mboka na yo kini sila raté to bonsana faut penser ma solo en plus OK les gars kini na lo yenga bongo migi biso to ba star to vani sana kini on belé OK ndembo ba fasa nanga ta migi moni koto ba to mbongo migi na biso sakana kinga kati voisin nanga kuna mère ya villa omoni kutu foto nanga na profit na chai massa nanga ya na palette meli whisky dimanche ayo zonga na betenga koko tie ula viens to bani mbangu ngana e footing mbangu na e donc on a mboka moko ya kinga kati mairie yango ne kanga nanga voisin mais na osolana Eva Tumba na Vex ada grand prêtre na kata Vex a bala bientôt là faut céder peut-être nzimbu pour na mariage Eva tout kanga na za nanga disponible na za nanga disponible donc quoi studio na parler ouais na nga kutu na beta nga moko na batu ba ko musupe ya rabo nga moko ka bati na beti po na beta guitare na beta kanyo somiki yo yebi nga na artiste pour confirmer na za ma artiste confirmer na beta kanyo so asa intéressé à contacter à 5 numéro na ngepa na yo ouais petit masolo bien on parle bientôt là il va tomber dans Vex donc est-ce que il faut que la mission y manze numéro boya mariage il va tomber dans Vex il faut que le mois bio na banzemo yo komaka oh na parolier na komaka nga mona komaka banzembo nanga bon na robate na kokoka na tout mais babulu supe na ko benga mutu pe bakselinga masa nanga migila kana kina tselinga mwa poa bakselinga mo loko ndenge za la kaka na ko betele nini Eva Tumba Pepe yo tika tinga souffrance Jésus na ngomba Golgotha e baseti na maboko ekota nzube na moto bo ale telemeleka kimakasi na gangi lokola mwana nzambe Elie
Elie la basabatani Eva Tumba eza richesse Zomona le mot bongo donc pour na Eva parole bien Kokondo le kakingatina baveugle basanti yangwe na bakisi madusu na senti nzoto eboyo atako moto oyo aza na boko na mabe akokoma lolenge Eva Tumba kondite bolingo eza malade wala nzimbe bakala biloko na ngai papa obike mige mabeka ya kisasa biso bana kini bakongole to ndimalaka te montre ça avec ça mige avec ça je peux faire ça mige non ozuka pas pire comment la bosuya te non non nanga saperte nanga pa mutabilamba te mais propriété ka eza to bomika nzoto Eva Tumba to so lango otala vidéo mais wata oko rappeler ce biloko kapoto comme j'étais faire la fait moi biloko kala on appelle ça yuma oh betana yo obe kotela ya mige akoma vient na obenini mige tout ba vient nga ba biloko la yo o betana tonya nalali na butu naloti ndoto kati azoyelanga naleli mpisoli na miso dile maloba lobelaki nga epesi nga pasi vraimen kasi posa ya kolela migeniema nabeta baninga nanga balisa nongo ya wowo batamboli na nzela se na kombo na ngai oya lelo batamboli moto yeye natindi na maloba na tata mobiti ayebisanga vraiment wana mona mopa ya zoba donc ba evres belé na beta plus de 4 albums na pas d'offre de ngez na tonatonia na beta 4 albums donc mais ndeli lelo bozo pe na bonne relation bien na mutu shela Yuma Yuma torongo tobobo shela Yuma Yuma shela na parcours ko leko beta na quartier la terre beta na quartier la terre yo beta pa Adolphe papa boso beta quartier mais c'est le parcours mais shela comme Yuma ndeni papa na liste na livre d'or a wenge so ba tanga wenge batanga bana ba wenge ba cha kombola bo shela asala evre na wenge te bo shi toi nena watara mais c'est quoi ça na poso ndenani mais asa mission au travail place mais comme personne n'a habité J3 non Gianfranco ah oui faut ça Gianfranco ngana tango on a binjito ndenani grifo beni wana masana ngai ah oui masana mbila ah ya mbila wapi azambila na ninga wenge ah ouais te J3 aza bagarreur na wenge atika ba Evre un bon chanteur avant na niki na mona pe clip né dernièrement ouais wana masana ngai ba lisha shombo ibilisha shombo voilà tout ça ngai lisha J3 Yuma ya shela mais pourquoi bien shela Yuma abotolo momi ou bende abado botolo momi nonde ngai kutu la di miemba ya ga tata benga na fo chanteur obi la di miemba lo na mona la di miemba na pesa mbote obi kele baladi ba apesa ngama wala di mi tata benga na fo chanteur ay boyemba te bon chanteur botata benga na boy awa fo chanteur kastango Yuma tondolo alongwaka faut expliquer mamba au montant Yuma tondolo mwaka balolo ka mutu moko a remplacer Yuma so on pense siko Yuma wana siko yo la di miemba da remplacer ga yi oh pourtant la dit hier après mana oya siko tata ngenge faux chanteur non tata benga faux chanteur pona benga faux chanteur pona ngai donc miembe na pesi ba moto pas à mon à Paris mais aza bon chanteur ouais donc le biso bato sama ngai Yuma ya shela lisha shombo Gianfranco Picharme Gerwana tala ba bon chanteur yo saranate donc en tout cas wenge to mais to dit à maula d'ailleurs ngapena yoki be kwango mena ifuna vérifier mana yoki be kwango be senga pa wali ki kuma mtabenga nga senga masana nga mais funa vérifier voilà funa vérifier amagula bon chanteur pe n'était sur ça photo vérifier maso ndenge sala quoi de médecin batu ko bina na pe simbote na batu bala nanga na pe simbote na famille nanga na pe simbote na mwasi nanga na pe simbote na bana na ngai na pe simbote na Moussa Toko monsieur le préfet Mokonja Saint-Brieuc na pe simbote na masa nanga za na Kisasa azoya kalate Noël Ngia Matawa ba Machuda wenze na ndaku na pesi mbote na José Baïla JB Service Cecilia ngana ngana batebele merci Eva Tumba Yannick Egwake ya begwake mwana Egwake au maire Yannick bambota trop parce que ça na Kisasa quoi
Merci, merci de tout et Fatumba, Gauthier Mascotte. Nanumbia, s'il te plaît, Nanumbia, Motema, Yadolf na Belgique. Menyalalo, mama, furankwe. Menyalalo, Nanumbia, mama, furankwe. Donc, Nanumbia, faut boire un mingi. Moi, c'est Adolphe. Moi, c'est Adolphe. Adolphe. Ouais, Adolphe, nous sommes en Belgique. Voilà, Nanumbia, vrai chéri. Alors qu'il n'est pas qui ni kalaté. Mais est-ce qu'on peut même réseau sur la Adolphe faire un poteau? En tout cas. Oh, ça fait plus ou moins 20 ans, on va sur un militaire. Ah, mais qui va question de tout le va question piège. Non, tu as parmi bateau, Bazalana et. Napena Kamora. Mondela, BTD. Napena Kamora. Embargo, Napena Kamora, via Zamona Pota Kalamona Pota Tongo, mais na componente. Netinga Banana Yana, on peut na Kuta Naete. On va péter Sangora, na Mikili. Bon. Il y a un journaliste, il faut vérifier. Tant mieux, ça, on est de Roya au son. Tant qu'on a Kota Tonia, Ayara Mbalamoko. Et il y a 2021. Et 2001, pardon, Limbisanga. En 2001, Ayara Mbalamoko. Banda on a tiré de l'eau, en tout cas, Naoka Yoko, on a été vraiment. Moussa Beninga. Moussa Toko, mais c'est le préfet, tout en pleine émission. Moussa Toko, c'est le préfet, je suis le Banganaye. Nako sonné Bango. Alors Moussa Toko. Donc fidèle internaute, tu sais que tu as une carte parce que Moussa, ils sont Moussa les Benga, ils sont partout. Moussa les Benga, ils sont tellement malheureux quand tu es partout. Tout ça, on a une carte. Il y a une heure d'état des reines. Tu es peut-être na kata zamba na kati bomo na pese luka. Musicien les biso avant na koto Thierry Finit. Avant na awa koto ba penepene ba Musantoko. Musantoko. Musa ya rapide beta ka faire TikTok ko brut. Donc on a ensemble, ça bouge pas. Nous avons Thierry Finit, un grand chanteur, nous avons vu voir. Un grand chanteur. Mais si nous sommes dans la province, nous sommes dans la Zamba, donc nous avons biso, nous avons 6 places pour nous pour tout le monde, pour tout le monde fanatique que nous vivant. Thierry Finit, c'est des gars pour tout Kabouane. Moi, niant souvent focal pour nous internet pour tout balingaye. Voici la raté. Voici la raté. La mer est fidèle. L'art est fidèle, mais voix est fidèle à raté. Donc nous avons Thierry Finit. Thierry Finit, il y a rien de souka pour tout Kabouane. Musantoko. Non, c'est l'autre, non? Sandrine azalaka pembe te, azalaka chocolat. A gagné 3 fois mwana mboka. Abima na kora. Yango basalela yeba trophée. Zamba promettre nga mbongo lobi na moni yango mosika. Nga na beleli butu. Butu ouais, Boutou yango wana quoi. Donc tu fais toser la né au bord de single pour. Vraiment, en tout cas programme na PSO que attends né au tiba décembre. Non, programme na PSO on a ko s'arrêter entre les 4 au tiba les 10. Non, c'est la mbongo utami utakine ya pas PDG Michel Mbongo. PDG Michel Mbongo, boss ya osaranate. Azo maman na rumba ya Thierry Finit zo yemba et donc à part ça on a bien, on a son ami Kili, donc du Kamna Mototé. Merci. Ouais. Merci Thierry Finit. On a payé aller-retour. Ouais, non, problème, aller-retour. Déjà 50, vite fait Paris qui n'a pas. Ça bouge pas. Donc, faut ça, on moni palais. On a palais. On a dit sauf, Thierry Finit, il y a un calme. Le logo ça m'a bien ça dans côté quoi. Tu dis quand la vérité, est-ce que la fini mutumiki? La fini quoi. Merci. Check. Na ba Facebook, pour ça la caca genre. Physiothérapie, cette vitesse. Balingi batanga pango na katia histoire. Toka bazali ba figurant. Bébé wemba Neymar. Dans notre proclamation, il est non avenu. Tika bato ya mboka ba confirmé yo. Kamiro ya sa. Il cavalier Richard Simayasi, Force Italia. Testament ya
papa Wemba Belito Miranda etikalaki na maboko ya papa Forme Prince Monzali yalobaki tose l'espérance afulakola akopanesa Jasema Yase Okonda Saperi Maître Chameau Seydou Ninja Guerre de Lion